Nga personnellement ça révolte parce que région Nabiso d'abord je ne condamne pas mais mes parents Nabiso d'abord en 1970 baboma région. OK. Baboma économie à région dans la réalisation babona camarade na bango Mobutu baboma région. Et alors le col baboma région ba industrie ba nini ezalaka o etonga ba jekami na ba kumisaka lelo etonga mana mbila na EVA Équateur. Toujours le canal bato bateka pilipili na bo bateka mapa tout maki ndenge za wana ba petwa maki tozana besoin na bango tout poto développer ko tozana besoin ka bato zo qualité minene te parce que moto a la cravate akoiba na moto zo iba na zando ba bengi balado ba sa mosala bo ba moibi c'est à lui Omer Igouaki azanzambete pour nga tanga ka kombo na ye ko mélanger ngate na ebisio ato parler Grand Équateur ozo comprendre ngate Grand Équateur c'est que tout ce qui se sentent équatorien aya to bongisa mboka soka za na idée ko bongisa mboka soka za na idée ko bongisa mboka te otiki pembeni na luke na makasi te Marie Justin Bomboko il avait une femme Moluba. Alors comme biso ba mongo to na défaut o na zo ba no que to na besoin ba mapa to atani tout ça pour to lingi to changer dans nos mentalités comme Marie Justin Bomboko alika ki ye moko azala mongo aliboso pe ya suka o asali université azali ko benga ba na babusa zo pesa ba équatorien te a opesa ka ba beau frère na ba luba ndo moni après ça bango avance mais le loyo nous avons des enfants licenciés hein comme l'a dit les loi mo ko za la terre symbole oui bitalo ya bonobo moko na sur le plan international il prix non $100,000. OK. Ce que le ministre a signé $1,500 batte kango pour partenaire à la mboka tatana hein. Tu vois pourquoi on a bien ces émissions na sens parce que moi je veux dire des réalités on linga kututé il faut pas boma yango il faut pas katanga loboko OK ba katanga pour na loi ne le kati je m'adresse maintenant au ministre loi wana e ko simba te ko sango na mboka tatana na mama na ça je te dis. Pour la santé de votre époux, la solution est là. Grass Light. Grass Light, elengi ya loposo ya mwasi africaine. Grass Light, ezali produit ezana sans hydroquinone, soko olingi ozala kitoko lokola ngai sans tache. Yaka na Grass Light. Grass Light, esalami na fruits, esalami na plantes, esalami na loso pe esalami na bambou. Mafuta kitoko o ezo ngangisa loposo lokola ngai ozana tache te ozana ride te malgré âge na yo. Grass Light tozana mafuta pona nzoto bongo tozana gommage tozana le de visage tozana sérum booster tozana savon pona ko ngangisa loposo. Contactez Grass Light, composez le +49 176 21 99 49 42. Grass Light, elengi ya loposo na mwana Congo. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, oza na Google Play Store, oza na Apple Store. Allez, on va nini, on télécharger la carte portable na yo, on télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP SAND. Allez, niata to leka. On continue à coordonner bancaire na yo, au tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bandekotala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango bongo na Orange Money to bakoki ko zwango na Airtel Money bazu yango mbala moko na Congo 100 000 talanza menenga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent
conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, muni salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission d'actualité. Alors, na mokolo moi lelo nazalaki bongo sur place pour na kolakisa bino comment est-ce que Grand Équateur basalaki bongo cérémonie na bango bane ko pesa bai bao ya bango ba poste. Alors, le cola to symbole la question na mwana mboka Philippe Lokange, il pas ali bongo na poste azali na 3 postes o yemoko a ko expliquer ngo la kati ya plateau. En dehors ya makambo ya actualité tali Grand Équateur to kolobla bongo mami makoleka na niveau ya ba province o tout ya Grand Équateur. Mwana mboka Philippe Lokange mbote. Mbote na papa. Na bagisusu sur le sako. Mboloko ala na mbeto encore comme d'habitude. Mboloko ala na mbeto encore. Comme au messano. Ok. Alors, Président, par rapport à l'actualité au Batoudia Bakulanda, est-ce que tu peux retenir l'actualité à l'élo? Bon, actualité à l'élo, personnellement, on a CPLI Makassi, ndenge bana somi à Équateur, to bimi l'élo, to zuba notification, poto bana mosala, ko sembola au étali développement ya Kitanabiso. Dans un sengo makassi. 3 postes bapesio, comment un motomoko cause 3 postes? Bon voilà ce que c'est question tout n'angate ba ba moni ke ba ko pesa nga 3 postes parce que ba yebi pourquoi ba pesi ngai. Donc il faut tout na moko na bango ouais biso que to pesa 3 postes parce que ba capacité na ezali boye parce que soko landi pe bien ba poste ngo elandi kana makambo landa o sola na ngai. Naza quand même cadre na Union africaine na sport etali ba handicapé. So ba pesa nga sport na art. Awa na art na montaka ba clip naza artiste naza ngamo naza né artiste d'abord. Na sala ba montage ba clip, na sala ba na comme belé dans studio pour na mes musique qui donne ay belé. Na katia musique folklorique, na musique bona boy, c'est normal. Na katia sport, naza nominé na niveau ya Afrique. Sport ya ba personne handi sport na RDC na zo représenter donc ça veut dire que ba keli bandate. Ba pesi pendant moto ya kuki na ba place wana musala na. Est-ce que ça pose na kombo ya Lokange to pezali pour na compétence o ba mona na mais ba Lokange nyonso tout soko tali ba Lokange nyonso tout bazana Union africaine te. Naza le seul na famille na biso dans za nommé na 2011 dans Union africaine. Ba Lokange nyonso te ba poni na ba Lokange ba poni siko ngande ba pesi poste wana. Ça veut dire que ba yebiti na ba pesi. Batali ba compétence. Batali ba compétence. OK, merci. Ba Équateur ba ko landa siko ba ko kozela ni na poste o na ba poste ba pesi. Kaka denge bandele ki ndenge continuité pe koza. Comment ça président? Mais si ndenge organisation ya bandele ndenge leki. Ndenge pe continuité koza soki baza sembo. Soki toza sembo. Parce que on est leadership hein. Eza soki moto aza na vision et que boza vision moko bokutani botamoli longo. C'est ça même na mabale za bongo. Soki bato bokutani botamoli esimbite bokaboni nzela. Mais soki boza vision moko. Bakambo ADG Zoluka eza makambo nga na kansala depuis kala. Tango ekutani nanga directement, lokola nga na mesana déjà ko bunda pona ba faible yo yebi et na moni que le Grand Équateur est en position moko on dirait à faiblesse. OK. Parce que ezali
province moko oyo écouter na mambo ebelo na ko expliquer à la télévision té et comme lokola toto komi na ba o ba ya kisasa ba barando na ba géraka kala bon lokola toujours ngato tia nouvelle paysage et que ça soit politique que ça soit social et civil na mboka donc tout que de l'avant bon. Est-ce que motivation, enfin, naturellement par rapport à la motivation, il y a une question là retourne et par rapport à la motivation, motivation à l'ibosho. Et là, on est motivé bino pour bosser là, parce que bah nakala tout le monde qui a ngoté, ndé tout le monde a ngolelo. Qu'est-ce qui vous a motivé à bosser là? Et là, que motivé biso d'abord, ils allaient tout bien en révolte. Oh, comment ça? Si, moi personnellement, mes révolte. La bonga mina le président. Ah oui, bien expliquer pour les là. Moi personnellement, mes révolte parce que région Nabiso, d'abord, je ne condamne pas, mais mes parents Nabiso d'abord. En 1970, Baboma région. Ok. Baboma économie à région, dans la réalisation, on a camarade na bango Mobutu, Baboma région. Et alors, le cas Baboma région, industrie, nini ezalaka o etonga ba jekami na ba kumisaka lelo. Etonga mana mbila na EVA Équateur. Je te dis parce que nga au monde Équateur, au monde banzele zalia. Dès na ibe Équateur parce que na navigant. Na tabo da bibale tout Équateur na yebi Bongala, na yebi nord Ubangi, sud Ubangi, na yebi Chouapa très bien parce que maman la ngaza muta Chouapa, papa la ngaza na Équateur. Donc na yebi Équateur mobimba. Donc na talino ba usine na ba valeur à biloko yo ba politicien à l'époque ba boma et ça nga passe. Et ça la kanga passe pour na tambole ko na surtout. Ba Flandria ba EVA c'est quoi? Na yebi tout. Nga na mona le na mona ba biloko yo mindele batikela kibiso et que ba imboka ba bomi yango dans ces organisations. Et écoute na siko na zalaka déjà na souci yango et écoute na siko na vision en grand Équateur yango de sali bombe oyo omoni lelo e bandi nano oyo e bandi nano e betite be ko beta po ezalo ngilima omoni avion so que tourner te sali taxi avant un matin et puis bruit on avait ça ka tui pas kende na lingala be yango longilima donc o bo vivre lelo ezalo ngilima e bandi. Est-ce que ba to komona pe ba to kwa ba omere gwake na kati to pe bo sali ka clic na bino moko? Donc ça veut dire yo mais ça m'a tout molé de la tunika ka motuna. Nous avons besoin bataillon surtout en bref. Akuito ya. Ba Équateur nyon surtout ba ya. Na bi ba Équateur nyon surtout waza na makila Équateur. Ya sembo aya. Ba cadre pe monele kwa omere gwake ko ya. Ouais, soit ça cadre monele to boye point. To boye motote. To zo lukana ba to bateka ka pilipili. Na bo bateka ka mapa. Tout maki ndenge za wana ba petwa maki. Toza na besoin na bango tout poto développer ko to na besoin ka ba to zo qualité minene te. Parce que moto a la cravate. A koiba. Na moto zo iba na zando ba bengi balado. Ba sa mosala bo ba moibi. Ozo comprendre. Comme manga na domaine wana te na bi toza na besoin ba to nyon surtout. Ba no ba oteka maki. Ba maman ba oteka mapa. Oyebi ka ke makila no za Équateur yaka. Toza na besoin na. Toza na besoin ba to nyon surtout. Atana bateau critique qui va koya na bango pe. Nous avons tout molli. Numéro ce que nous ramener dans la émission ya sport, la émission avant, maintenant nous parlons Grand Équateur. Effectivement, l'homme que tu me demandes, il est du Grand Équateur. L'homme c'est à lui. Omer Igwaki. Azanzambete pour la tanga kombo na ye. Ko mélanger ngate na émission ato parler Grand Équateur. Vous comprendre ngate. Grand Équateur c'est que tous ceux qui se sentent équatoriens. Aya to bongisa mboka soka za na idea ko bongisa mboka soka za na idea ko bongisa mboka te otiki pembeni na luke na makasi te akuyi po ya na e ba pekisa moto te bon muta saka des gens ngai te ngala zaka porte parole na saka des gens te on a bien sûr que ne mélangez pas les choses pour ce qu'on mélanger na lobandenge zali na zo loba pe ndenge zali. Na Grand Équateur toza na besoin bato nyonso tout na sengi na bato apusu oya ayebi ki ala makila Équateur aya o ateka maki aya toza na besoin binonso tout parce que force ya Grand Équateur ezaka na bato ya ba cravate te force ya Grand Équateur toza na besoin puis petit peuple makasi kutu parce que faut to s'appeler civilisation 6e chantier. OK. Mais président changer mentalité. D'accord, avant na kende lisusu bongo na motuna mususu tozongaka na makambo ya Grand Équateur. Est-ce que bomona qui était na ngambu ya Grand Kasai lisangani na bango vi ke ko kende liboso yango bino pe bozvi maele wana pour la koloba ete bande ko ba ko sa malamu biso pe to sala malamu est-ce que za pona bango ndi bosala yango to pe nini mais wana kuto lingio chi olande bakasai
Président. Parce que ce que ça nous dit, c'est que parce que nous avons une histoire à Bakassaye. Ce que Bakassaye, les lots. Baza ebele o professeur o buena boyebi kiza pona mongo nda sala bakasanya bazala mongo na so bisa yo le premier ambassadeur na mboka o ya Belgique dans cette histoire Marie Justin Bomboko il y avait dans le bito Marie Justin Bomboko il avait une femme Moluba. Alors comme biso ba mongo to na défaut o na zo ba no que to na besoin batama pa to atani tout ça pour to lingi to changer dans nos mentalités comme Marie Justin Bomboko alika ki ye moko azala mongo aliboso pe asuka o asali université ko benga ba na babu sa zo pesa ba équatorien te a pesa ka babo frère na baluba ndo moni après ça bango avance mais le loyo nous avons des enfants licenciés hein. Donc ça veut dire que kokenanga mingi na ba polémique te émission za la normale et qui est bien parce que net ozolo ba grand équateur ya mokili mobimbezo landa biso donc kokenanga na ba baluba banini na koloba parce que ngana moto bosembo quand tu me provoques je parle Kenanga, tunanga grand équateur, ba projet na biso, ba nini tout ça, et qui est malamu. Mais so comme nanga kotianga na baluba, là ozo luka émission et que nengo ozo linga wana. Ozo comprendre. Nga lingi lelo ye ouverture, tu parlais d'ouverture, nengo leki ne ba pesi biso ba nomination, tu ne parles pas de ça yo comme na. Donc comme na baluba point. Toko kende. Parce que d'ailleurs, biso que baluba montasala baluba na mboko yo baluba intellectuel za ba mongo. OK. Na peso pe na kombo. La normalité à batu ba comparer bino toujours na bato ba benga mi ba grand kassa et pour nous boza grand équateur. Ba comparer biso pourquoi? La comparaison n'est pas raison papa. Idéologie ou t'es pas la banque. Idéologie t'es pas banque. T'es pas banque ndeni. Mais ya sangani non? Biso on a besoin de changement, toi na makambo biso to zanga. On peut ba la makambo ba ba zanga. Équatorien pas ka pe muta privilégié baluba ba mona baluba lelo. Mobutu na 32 ans na ye. OK. 85% premier ministre na kotangela yo ba baluba parce que ça qui sentiment na ye si ko bango bandi makaye te alors ko kenanga na piste s'il te plaît président Lokangi oui Kassa yango ya bino moko boko Équateur pas Kassa Équateur ya bino moko lelo yo makambo ekoleka na Équateur est-ce que vous allez au courant ya makambo ekoleka na Équateur nyonso vous allez très bien informé Bits na bino ezali ko mettre kimia na kati ya grand équateur mobimba. Oui. Yango pena ezali bits ya motuya. Voilà parce que biso ba division na ba sala ba mongala ba chwa pa ba nini personnellement ngazara nango d'accord et puis la côté na vision au pesa nango d'accord c'est bon. Pas de problème. Alors vu que bits na bino ezali bongo ya kocha kimia tonton il m'a proposé ngalo des éléments ya bayi au place tozalaki ya madame azali bongo secrétaire na Marie-Jeanne Bogomé na quelques membres mosusu et bongo kozonga pour na to continuer mambi matali ya motuya ya lelo po te bongo président Philippe Lokange a ko sembola na bayi ba question ya lelo suivre pa lelo to yaki pona ko pesa ba notification na bakambi o baza ko kamba secrétariat exécutif ya association Action pour le développement du Grand Équateur, ADGE. Ngai Nazali Mama, secrétaire exécutif national, il y a Association Action pour le développement du Grand Équateur. Ezali association moko ese kokisi mobu mobimba. Mais mobu wana il fallait to kokisana mikanda ya l'État. Et comme mikanda na bisonyo c'est commis en règle, ya wana to mona ipoto banda misala. Il fallait toper sa moto na moto notification na ye ayeba mosala nini oye kosala na kati ya association na biso. Alors eloko nini vraiment est motivé bino pour créer bana ya grand Équateur. Makanisi wana uteke pa bandeko na biso Grand Équateur ya diaspora. Parce que na diaspora toza partout, toza na États-Unis, toza na Canada, toza na Australie, les 5 continents tozali. Alors makanisi uteke pa na bango na quelques-uns ya biso awa leto sangisa ki makanisi wana po ete au moni province na biso ya Grand Équateur et comme une retard mingi par rapport à la province Moussousou. Alors biso moko en tant qu'association tokokoka résoudre ba problème nyonso wana ezati ya agriculture, ya éducation, ya santé, ya ba infrastructure biso moko tokokoka te. Yango wana to créer ki association oyo pote na elongo na gouvernement
de travailler ensemble, secteur par secteur, pour le développement à l'Équateur. Vision Nabiso ezali justement le développement de l'Équateur. Biso nyoso to sangana to kinenzela moko pote to matisa bakita Nabiso parce que ça province grand espace grand Équateur ezali na kita koleka presque toutes les provinces parce que batumi ba contrat kita kaka ba minerai alors que c'est l'agriculture et Biso par excellence la grande province de l'Équateur est une province par excellence agricole. Il y a besoin de baninga surtout sangana pote to kende longo na vision na biso. Lilobananga ya suka ezali boye. Bana nyonso ya Grand Équateur. Bana Chwapa. Ti matana Norubangi. To tia ba division na biso de côté. Total nzela nini to koki kolanda po ete na ba projet otoza nango déjà. Toeba komatisa province nabiso espace nabiso ya Grand Équateur ezala tonga mutachapa onga mutamongala non to sangana ensemble to kende liboso. Ce que l'on peut retenir c'est que la rencontre s'est très bien passée. Nous avons remis les notifications aux personnes concernées et il y a eu un engouement, une très bonne réception. Qu'est-ce qui vous a motivé primordialement? La première motivation est tout à fait simple, c'est l'unité des enfants du Grand Équateur et la réussite de leur action. Voilà ma motivation. Vous avez dit que vous allez réunir la Grande Équateur. Alors, nos statuts donnent en perspective ce principe de la réunification. Vu que les entités décentralisées sont en effet précis, donc nous avons voulu par ce biais de vouloir fédérer nos provinces par le statut. Donc l'unité est là, vu que les enfants du Grand Équateur sont membres de cette association, c'est eux qui cimentent cette formule d'unité. Le mot de la fin est très simple. Pour mes frères et sœurs de la diaspora et du Grand Équateur, je leur dis de venir massivement adhérer à la DGE, vu que c'est leur maison, c'est leur protection et c'est leur devenir. Comme Albert Mboyo, qui s'est fait secrétaire adjoint, secrétaire exécutif adjoint, c'est-à-dire que Bolandani Yamama, secrétaire exécutif, Madame Kinalandi, donc voilà. Bon, pour promettre quoi, pour le moment, je dirais plutôt que tous à quoi exhorter Bango d'abord, que Baya, Tosangana, pour que tu apportes quelque chose dans la province de Équateur. Parce que l'Équateur, la province de Tobotami, Tokolikuna, il manque beaucoup de choses. Alors, les Kanisezouamaki, Namutumoko, Nde PC Lisanga Oyo, alors Nde Yango Ezosala que Tolingi to travailler, to réunir les efforts afin que permettre que Toko Kako apporter un plus dans la province d'Abisso. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à sa question. Mot de la fin, en tout cas, merci mingi na ba botama sur la province d'Équateur et je les exhorte vraiment quand on a Koloba baya to sangana pour que l'Équateur ait des paix du
Alors, Boti Kolanda Bongo, intervention, il y a maman Marie-Jeanne Bokome. Marie-Jeanne Bolandi. C'est la patronne de ADG à Kinshasa au Congo. D'accord, il y a Nazali Bongo patronne, il y a ADG, il y a Congo. Alors, Tozonga Bongo, secrétaire exécutif quoi, c'est la patronne. Ouais. D'accord, Tozonga Bongo na Motuya Likambo Lelo. Lelo na Kasai, et pardon, na Équateur. Et il y a parc, il y a Salonga. Parc Salonga. Parc Salonga. Ni ne ko le Kakuna prison. Ni les autres Kakuna. Je parie qu'il y a des ordonnances. Tu peux m'expliquer comme ça, je te réponds. D'accord. Donc qui était ordonnance, c'est bima qui kuna, c'est comme si arrêté ministériel tout le babongo, il y a ministre et la finance, donc qui peut nanga mosusu ba ko ministre tourisme pardon, donc peut nanga mosusu ba ko ba makambetali ba bonobo ba éléphant yo zali mwana ya kati. Lola kana yo zali ni papa makambo. Non seulement naza mwana ya kati, motuna oyo je crois que c'est même émission. Comment ça président? Parce que Sozana Katia Parc Salonga, na entrée na yango. OK. Au bon la plantation mo eza kuna ba koma bekonje fait. Les plantations papa na ngai. Les plantations na ngai. OK. Donc makambo zo lobana profondément et ko bepse mission. Te symbole kaka. Non symbole ni eza loi mo ko za latin. Symbole. Oui bitalo ya bonobo moko na sur le plan international bi prix nango. $100 000. OK. Ce que le ministre a signé $1 500 batte kango. Pour par que on est à l'amboka tatana. Tu vois pourquoi on a bien gagné cette émission? Na sens parce que moi je veux dire des réalités on linga kututé. Il faut pas boma yango, il faut pas katanga le boko. OK? Ba katanga pour na lorane le kati. Basta bangona na mboka la bango biloko basaka wana. Bomone l'Équateur trop. Et là vous me touchez directement à l'œil. Pardon, changer de sujet. Plutôt le Belango. Oh, le Belango, parce que l'on a fait longwa. Mais président. Et là, que Kamaka, $100 000, proposé biso na mboka na biso, pas na biso, ya biso moko, na $1 500. Malade de bandit. C'est aussi bien. Au quoi changer si j'étais si président. Tous qui na makambo ya Grand Équateur, tous si c'est Grand Équateur. Et ça peut la Grand Équateur, ça makambo. Pas que ça regarde la Grand Équateur, mais c'est une affaire maintenant qui est une affaire privée. Et ça fait pas bien dans le cadre émission. D'accord, dans le cadre de Grand Équateur. Est-ce que Bamola qui était Grand Équateur, vous allez bongo faible pour battre bongo topeni? Ndenge bakanisaka toujours que biso tokaba faible, bakanisaka toujours ba faible. Mais attention, toi ba faible té. Parce que bamboka na bango tongama na richesse ya Équateur. Mais balingi ba continuer veut dire biso basi na bango. To biso ba pot de fleurs. Ba Équateur toi ba pot de fleurs. Ah et simbaté. Loi est simbaté. Je m'adresse maintenant au ministre. Loi wana est simbaté ko sango na mboka tata na maman na. Ça je te dis. Le lac na suka pona ba yango na lobi d'ailleurs émission pesi la nango le lac na suka te potoko si c'est émission boité toko si c'est émission boité na kati boba ke lote Équateur boliko cha kimia te mais kimia tango ba doit cho mo sapina liso et sous kimia te même le Grand Équateur vous m'excusez pour cette émission ceux qui montent au sapina liso ngai le ba sukola ngai na bébé maman na nga simbi nkasa mo ba biso moninga becho mbata pe beta mbata un point barre. Donc ils ont tâté au président de la République, au ministre, au niveau de pas botamaka ministre raté. OK nga, bango pas botamaka soda azati. OK. D'accord? To bota biso tout metaka. On comprend? Ba bandula tsoku shiti, o komina ba pantalon komina ba nini. Donc les peto kufaka na morgue kuna bachaka moto motaka. Un point barre. Mais président faut bocha kimiate, yo ko memango boye. Dans même on a rien na lobby l'autre. Ah na lobby l'autre. So dans sa réaction au ministère, ezalanga moko en privé, zape quand ezalanga moko en privé. Président. Merci pour l'information. Changez de sujet. Tout ce qui s'y bouille. Et M. Pessilia. Pesambote na baïba surtout ba kotalo ba Pesambote na baï nyonso ya Équateur na pesi bino mbote bisika tout bozali na bamboka surtout miki tout bozali mbote na bino nyonso tout respect na baï Équateur parce que biso bato to ça que bamboka ebele ba kumisaka na mokili ya Congo ezala. Alors, c'était là, président Philippe Lokange. Bolé kopete lolopela nzondo makuba. Soki ba kombo langa te mbimba yango wana. Kombo zali nani? Lokange bolé kopete lolopela nzondo makuba. Alors, ezali bongo président Philippe Lokange ngala suka kaka wana. Alors, boyoki mambi nyo surtout o ya lobby. A symboli ba question ya etali Équateur. Tokozonga lisusu na président poto yeba s'il faut président koma kuna ngala président inde. Na koma ba mitumi bale yo somona ministre mo mitumi bale. Te baka mutuma. Bon place on ya ça ma seki. Place de richesse penda ya motolu na ngai akuna. OK. Donc ils a ba jeté.
Pour l'anglais, c'est même émission. Tu comprends? Mais oui. Au lobby, il y a solo. Il y a une information, il y a évité de tout qui gagne. Oui, éviter. Parce qu'il y a un gars qui s'était battu, il y a un gars qui qui a une plantation, il y a 225 hectares. Donc, j'étais venu à Makila, donc à toucher Makila, donc des fois, qui ministre, je dois réagir. Merci beaucoup, Président. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci, Nabaïban, surtout, Kibiso, commentaire, Nabino, Toza, a besoin, Nango, appel, Nabino, Toza, vraiment, on a besoin, Nango. Derrière la caméra, je te salue, tonton Ima, merci beaucoup pour la monsala, malgré mon tour, mais sinon, ça va quand même. Laetitia Nzouzi Mwanza, la femme posée depuis Suisse. On est ensemble, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Naomi Lunda, astre de lumière, je te salue, grande sœur propre, Clarisse Binta, Hermeline Binta, Jaël Binta. Quant à moi, je vous dis, na okosembola bongo surtout Losako, bye bye. De l'ADGE, elle se résume ainsi. C'est une vision élaborée entre des frères et sœurs de la diaspora et du territoire national qui se sont entendus de pouvoir permettre de créer un cadre qui puisse réunir à son sein les enfants de l'Équateur et de l'espace Grand Équateur. Alors, cet ensemble des 5 provinces sont décentralisées aujourd'hui, mais l'ADG, vient donner la perspective de réunification, de manière à ce que on puisse permettre à valoriser les traditions et nos cultures et notre développement. Aujourd'hui, le défi est majeur pour la DGE. On avait vraiment en son sein l'équipe dirigeante voulu faire un vrai casting de manière à ce que on puisse obtenir de chaque province les élites de chacun d'entre elles. Et aujourd'hui, voilà ce jour où on se réunit aujourd'hui pour permettre de remettre les notifications. Le parcours de l'ADG, c'est celui-là aujourd'hui. Mais la vision et la stratégie, c'est vraiment de permettre aux enfants de l'Équateur de se réunir. Et du Grand Équateur en particulier, parce que quand on parle de l'Équateur, je ne veux pas qu'on confonde la province de l'Équateur à l'espace Grand Équateur. Encore une fois, merci de votre présence. Robeti Maboko, pour la cordon Olivier. Sikawa tokoleka na Mama Mokonzi a salayaye lisikulu tolanda ye. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Madame Bokombe, Jeanne. Je suis la secrétaire exécutive de l'ADGE. Et aujourd'hui, je vais d'abord commencer par présenter l'organigramme de notre association. Après, je vais remettre les notifications à tous les membres présents ici à Kinshasa, leur notification afin que nous puissions commencer notre travail comme il faut. Rolim Bisanganga peut na lobby na français, mais na lina reprendre na lingala. Le loto kutaniawa, pote tokoka kopesa mikanda ba notification na bayo baponamaki pote bakoka kokamba secrétariat exécutif ya ADGE.
tozali na bamembre mosusu ya secrétariat exécutif baza na diaspora mais na kotanga quand même bakombo na bango po boyeba bango baye bazali awa na biso na Kinshasa bakorécupere banotification na bango po ete moto na moto ayeba esika nini azali po abanda mosala po ADGE ça fait une année que toza koexister sur terrain nanu tobandi baactivité parce qu'il nous fallait des documents. Bon, le roi Tozu Mikana na biso nyonso toza agréé partout. À partir de maintenant, excuse les athées, moto na moto, a rosala mosala nae, lesika oyo baboneli. Voilà. Évidemment, secrétaire exécutif national, moi-même, Madame Marie-Jeanne Bokombe, je suis assistée par un adjoint, par Monsieur Albert Moyo était fêlé, lié à Zawa Kinshasa. Donc, modératrice dans le secrétariat exécutif, Madame Julie Lokange, diaspora. Supervision et gestion multimédia, Madame Marie-Madeleine Bolumbu, diaspora. Alors, conseiller, Monsieur Azawa Kinshasa, Monsieur Efambe, conseiller juridique. Deuxième conseiller, Monsieur Fils Boyaloyo, conseiller chargé de la stratégie. J'ai 4 dames, Mesdames Emmanuel Sembe et Alphonsine Bochila, toutes les deux chargées du genre famille et enfants, diaspora. Mesdames Petronelle Ekofo, Bomolo Ilanga et Yes, toutes les deux conseillères chargées du social, diaspora. Ensuite, j'ai comme conseiller Monsieur Philippe Lokange, chargé de la jeunesse, sport et art. Ensuite, Monsieur Bokamro Boka, conseiller chargé de la sécurité et discipline. Après, Monsieur Jules Boukou, conseiller chargé de la santé publique. Et enfin, Monsieur Omar Chérif, conseiller technique. En dépit de ça, nous avons la commission. Nous avons 6 commissions. La première commission est chapeautée par Monsieur Elangi Botoy, diaspora. Il est secondé par Monsieur Fils Boyayolo et Monsieur Olivier Boisou. C'est la commission investigation, études et planification. La deuxième commission, c'est la commission stratégie, logistique et lobbying. Chapeautée également par Monsieur Elangi Botoy Diaspora, Monsieur Ladi Eloko, Monsieur Peter Ilouons et Monsieur Fils Boyayolo. Troisième commission, gestion et finances, qui est chapeautée par Monsieur Olivier Boisou, Mesdames Marie Nyota Losanganya et Bobette Boya. Quatrième commission, porte-parole et presse, chapeautée par Monsieur Philippe Lokange et Monsieur Camille Djoké. Rapporteur, Madame Marie Nyota Losanganya et Madame Belbiche Ambele Makonzo. Cinquième commission, mobilisation et événementielle. Mesdames Petronelle Ekofo, diaspora, Béa Tchachi, diaspora, Madeleine Bolumbu, diaspora, Tété Emwali, Kinshasa, Jimmy Lombindo, Kinshasa et Mimida Bombembe, Kinshasa. La dernière commission, c'est la commission culture, sport et loisirs, chapeautée par M. Philippe Lokange et secondée par M. José Bolamba. En dehors de cela, nous avons nos membres chargés des relations entre le secrétariat exécutif et les coordonnateurs de province. Il s'agit de Madame Julie Lokange, Monsieur Papinguebia
et Madame Belbiche Ambélé. Pour les coordinations, les 5 provinces du Grand Équateur constituent pour nous des coordinations. Pour le coordonnateur de l'Équateur, de la province de l'Équateur, Monsieur Elangui Botoy. Coordonnateur Chuapa, Monsieur Lompoko Nikes, présent ici parmi nous. Coordonnateur de la Mongala, Madame Nanou Ekonzo, diaspora. Coordonnateur Nord-Ubangi, Papi Ngebia, il réside au Cameroun. Et le coordonnateur du Sud-Ubangi, Monsieur Olivier Boisou. Nous avons encore des relations entre le secrétariat exécutif et les représentations de l'ADGE à l'étranger, notamment Madame Julie Lokangé et Monsieur Jean-Pierre Bokwala. Voilà la présentation de l'organigramme de l'ADGE à ce jour. Maintenant, nous allons passer, si vous me le permettez, à la remise des nominés, des notifications des nominés. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout. Merci. Bon. Baimboka, Bolandi, Naboke Bignonso, Oelobi, Maman Bokonzi, Maman Mokonzi. Alors, Sikoyo, Motoignon ayebi que Zali nominé à Bongama pour côté en collecte na mokanda na ye akoleka awa azumiko à se présenter sur Zali nani na poste na yene. Akansi tokani. Batikila biso. Voilà. Yanga ikolato yango na lakisi na bato nyonso bamona komona ngai Lokange Boleko Petero Lopela Njondo Makuba Philippe kasi komona ngai na wanga nao Kitisa micro zoko siko longi. Papa Gilles Boku. Betele maboko ko, on a vu avocat. Ça c'est sa feste. Naza Mamanyota Lusanganya. Nakata ADGE, Naza secrétaire. Puis Naza Lisusu Moto Atali Isolo, dans le sens que des oignons sur les autres salles Nakata ADGE, les Andengai Moto Nazo réceptionné en go, na bande Kunanganyo sur Yakatia plateforme, Yabiso ADGE, na Grand Équateur. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ngai wabino ndeko Mama Bobet Boya Elia. Nazali na mama ya province na Mongala na Kula. Awa na acte ADG Nazali chargé à finance adjointe. Merci. Merci. Bravo. Agota. Tangira nkema ngileta.
Voilà, on a chop. En avant chop. Les boss. Sanga. Bon, on a se présenté, comme on a monsieur Lompoko les petits. Nazali, moi, na chopa, na territoire ya Bokungu, village na Ilofima, groupement Bolanda, secteur Lolaka. Na kata ADG, Nazali coordonnateur à province. Donc, on a la province ya chopa. En tout cas, lelo, Nandimi Pena qui est Moussa de Bandi. Na kotelema, na ko défendre Moussa oyo na osala pona action na biso et que liboso. Na milieu na biso ba oyo ba yemba la liboso la ADG ba ko tombola maboko to ba bango ba s'adhérer ba zo ba fiche na bango. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.